Matondo ya mingi na balandi panso balandaka biso na www.radiocongodeto.com. Tozali live kati na tango oyo pona kosolola lisusu na bandeko. Vraiment ezali tango ya pasi tolobaki ke tango nyonso tu tokozalaka na bino na masolo soki tolaki soki tomoni ke possibilité ezali et pourquoi pas tokosolola na bino. Mbote ya mingi na bandeko banso bazali kolanda biso na mpoka na lelo ezali le 16 avril 2020, donc tozali en direct kati na tango oyo moins les quart 22 heures. Alors tobandi kosolola na mwa retard pote esengaka toyoka na bisika nyonso tokangisa makanisi toyeba nini tokoki kolendisa na mpoka na lelo. Natondi bino mingi bandeko banso oyo bozali kosala mosala kati na mboka na bakesa nyonso tu topesi bino félicitation mpe bayenge na ba oyo nyonso bazali kotindama mitinda nyonso oyo mfumu Nemonda Ntsemi azali kopesa bango pote mosusu azali te yende nlongi ya Kongo oyo mfumu Kimbangu alingaki ke biso totambola na ye pote tokende ti na mokano tata Nzambe abongiselaki biso. Matondo nazali na esengo ya mingi kotonda bandeko banso bazali kosala mosala pe kotonda na bandeko banso bazali kosunga pote kamwa bilei emonanaka topesi bango bayenge kasi na kotangaka bakombo te pote na moma oyo ya bitumba tata Nzambe kaka ayeba motema ya moto. Esengo mingi na badiaspora bisika nyonso tu bozali kati na mokili na biso toyebi ke mingi bazali na koyinama pe mingi bazali kati na nzela pe mingi bazali kati na bolukiluki nini bayeba bazali kososola te kasi bandeko eloko nini tokoki koloba eloko nyonso soki ozali kokomprendre te moto oyo atunaka abungaka te tuna bayebisa yo mpona nini lelo oyo Nemonda Ntsemi akokokoma modele oyo. Lelo tokolobela makambo mibale to misatu kati na biso awa toza vraiment na problème mingi te na baana ya RDC kasi problème na biso eza nini tozoko revendiquer ba droit na biso ba Congo jusqu'à kati na mokili oyo biso vraiment ba Congo batiaka biso kate na bisika nyonso na bonyoko nyonso tu makambo nyonso tu ezali pasi kati na biso. Alors yango nde bandeko bozoko mona bazali ko revendiquer ba droit na bango to bandi mingi na retard bandeko pote il faut toyebaka nini ezali ko passer sima nde biso tokoyebaka kopesaka bino mwa mayele to mwa ba nouvelle. Ngai nazali kaka lokola porte parole mpona kopesa makasi pe kolekisa makanisi kitoko na bandeko pote bayeba kosala msala. Bandeko ezali mawa mingi na biso ba Congo surtout soki tozolinga tozala ba Congo ezali kombo ya tata Nzambe. Il faut tolanda makambo tata Nzambe aponelaki biso oyo atindelaki biso na kati na esika oyo tobengi Congo. Mais soki tolingi tozala ba Congo soki tokosala ba makambo ya mindele ba makambo ya bamingizila na place wana tokozala toujours ya konyatama na se. Yango lelo oyo tolingi koloba boye mitindo pesamaki me mingi bazotosa te. Alors komba soki ezofrename ezala kaka des choses ou bien batu bulembu ezali ou bien batraitre bakoti na kati kasi tomoni bulembu te makasi ezali me bakonzi mingi oyo tobengi pote na kati ya BDK toza na biloko mibale bundu dia Congo na bundu dia Mayala. Me toye komona na kati na bundu dia Mayala batu mingi bakotelaki biso bayeke
to sala na bango to kende liboso to ko remarquer que bazali ba traître. Comment to remarquer bango na tango komba na mitindo mokonzi alobi boye komba tsaki mokonzi quelque part na place moko yozo luka ba négociation ozo luka ba midi 14h pona ko fungola ba na nzela. Alors biso to saka batu moko ya botosi ya mingi toto saka moto batie liboso atanga na leki na ngolu atana leki na munene atana leki na mayele mais soki aza liboso nanga na kotosa ndenge balakisela biso pe balakisela biso ba Congo. Mais tu ko remarquer bitumba ezokende na ndenge moko ya bien te ba oyo ba bengami ba konzi ya kimayala fotolo ba vérité po tozana tango ya suka ya bitumba po bandeko bazoko kufa bandeko musu bazoki bandeko mususu bazoko bunda bandeko mususu pe bakokota bandeko mususu bakolanda. Alors faut vérité zala bandeko ya mamayala oyo basimiki mayala boza kabudia nkaku baze belé bango nyonso tout mais la plupart ba wuti na mangomba mususu baza vraiment ba kabudia nkaku bato bazali ko kakidila. Alors esepelisi nkaka te kaka wafue makena asiliki yeso katindi bino bozo balola mitinda yango balobi nanga kende yebisa bango tokolanda mitinda kaka oyo nkaka lobi kesa dia bundu dia Congo boyoka kaka lobi oye akomaki oye alobi yango kaka esengeli bolanda pote bamayala bazokotisa ngo politiki ya mokili na kati négociation soki mutalingi négociation aluka ne monda nsemi ye moko il faut bakende nango epai na ye na kati ya Kinshasa moko te akoki kosala négociation na kombo ya bedem sans que ye mokonzi ya BDK bedem ayeba pote ye mutu azali kotinda lutumu nyonso yende mutu batindaki pote na libération ya peuple Congo yende mutu atei bino misiki Congo wana obozo salela eza na mayala mosusu te akoki kokitisa lotomo na ye. Alors ezopesa pasi to sentir que mbongo ebandi ko circuler corruption ebandi ko kota yango nde na ye koloba bo faire attention na bato nazana mingi ya koloba te na ye kokebisa pe akebisi soki bakoyoka te o pe monika kobunda te ata tikali ye moko akokontinue bitumba tina suka mais botika kokakidila po eloko mosusu ekoya ekokipe te soki ya lobi afongola motu moko akopema na mabele wana te ebebi pe tozongi ekomi nango mpe mai netige aza capable ya kosala yango mais soki azosala yango te po te aza na susi ya bato oyo baza na mosuni ya nzoto lokola ye yango nde azokendele nango po te bocomprendre. Mais soki bato bazokocomprendre te wana etali ye susu te po ye fo asilisa mission ndenge bapesaki ye po te azonga akokisa nyonso. Mais soki bakongo bozocomprendre te po te bapesi yango enveloppe yango na bino bokomisa yango po te afrika nyonso to ezopole. Mais kaka baafrika yango bakozwa pole bango bazokende lia mbongo bamiyini mbongo bazwi na mabele na bango yango ka bazokabulila bango ba service ya lokuta ezopase ba réunion lokuta na butu mbongo leki pona kokakidila bamosusu batelemi oyo basala baaction eza te ozela totuna na kini kuna soki vraiment totuna wampuna soki eza yako attention na besi luozi makambo wana toyoki yango na luozi bapesi mitindo bakonzi ya kuna bozoloba botuna lisusu est-ce que bakongo de to botangi yango te botanga kango to botanga kango te akopesa mitindo combien de fois bokolobise combien de fois attention à lobby. Donc mboko ekoboya botika boya mais oye koya lobi na kanti bomonaki mbula monene ebetaki na kati ya matadi yango lelo bazwi courage batelema me bokaki di lisusu nzela ekomio 72 heures bokotisa bosenga mingizila batambula batindaki bino ba 72 heures te
batindaki bino botelema bosala makambo basengi. Combien de fois tokoloba makambo oyo? Alors bato basoko comprendre te. Mais lelo na ligi bo comprendre ke bafiti bakoti na kati ya terrain. Réunion basalaki na kingakati ebimisi bafiti misolo eleki na ba o balinga misolo. Mais bato onso otali la plupart ba mayala. Mais bano babundaka ya BDK bazosala mosala na ndenge esengeli mokonzi atindi. Mais bakonzi batielaka bango liboso bazomona ke mosala ezobundana eza na baduti likukuma eza liboso. Mais kotala boye moto osi abendaki makambo mosusu bazomema bato na page mosusu yango tolobi il faut qu'on arrête situation. Boyokela susu ba mayala wana te. Ndenge mokonzi alobi ni mokonzi moko ya mayala o boyebi ke abundaka te bokoki koyokela susu te. Tokomi na ntango ya guerre. Bino moko bozwa lotumo chaque section nkengi na bango o batielaka motema oyo atosaka botombola ye tokende liboso jusqu'à nouvel ordre oyo mitindo sika ekwei. Donc kobanda lelo bamayala tosala pe politique te tozana posa négociation te tokomi na ntango vita mon vita soki oyo alingi négociation akende epai ya nkaka mutu moko akotisa bapapier te ke o biso na ville na biso tolingi te soki te tokoyeba ndenge solution nini ekosalama oyo maloba euti na kati ya mboka mokonzi Kinshasa. Tolingi lisusu ville moko te ke o biso tokende solola na basoda biso tokende kosolola na gouverneur eloko wana eboyami tosengi mvita bakulu balingi mvita pasi ebandi kala bato si balembi bato bazo comprendre te soki koyokana ebandi kala ba négociation banda bimaki tango nyonso olenga koye ayata eloko moko esimbaka ezate elenga koye mogutu babwatisi ye aboyi kosolola bongo bino na ba ville na bino bozo sala susu ba négociation ya nini po bomisa baleki o bazo kobunda po bokotisilaka bango bafiti bozwi ba mesure bolie bambongo na butu balandaka bango na bandako. Attention soki tokangi mutu wana bopesa biso kombo mutu wana kozala na peine de mort tokodiembika ye ordre kopesa mandenge wana ndenge mokonzi alobi oyo bakokanga zwi mbongo to akeko négociation aza mofiti bakodiembika ye po toza sire eza maloba ya Nzambe ekoréussir ata na dernière minute na kati lobi oyokaki prophétie suka nango lunga kaka mina lungama matondo matondo kwa simpangisa wonso zeti kuto bolimbisi pote nkanda ezokopesa na koloba ezokopesa mwa pasi po nazo comprendre te buzoba mutu mundu azalaka nango eloko nyonso ebandaka quelque part ata bamingizila bandeko mosusu bazoloba mais bakocomprendre yango nsima il faut ebanda quelque part mouvement nyonso to po lelo tokomi na pasi mais tozoyeba te toyebi tobalana toyebi tosala nini mais so totali tobalana tokokufa na se ya kanambe na makolo na ye eloko toboyi yango wana bana nyonso bakozala rekoni mabala nyonso kozala rekoni mais liboso mabele sima mabele tokoyeba na bengana tobundaka te na bafamille tobundi tokabwani toyoka na kasu te mais kozala na mokolo tokobungisa tozongi famille ezongi ayaya yo mutu obandaka yo mutu osaka bo topesani ni babengaka milève donc bapardon esimeleki mais oyo ya biso ata buzoba ngo ezalaka buzoba bongo komiti na solwanien devant mopaya nazoyeba te matondo mamingi kwa simpangi za onsono za bakongo konsieto ya Kongo teleka bakongo ye nsoni leti kutufusula kaka kazaisi nsoni zampila yoyo konfumu ne mwanda Kongo fumu ne mwanda Kongo watomazola bakongo yani waizasosi efulukyo mutula bakongo veni bya bio bya vana tata Nzambe mpongo kadi yani simbiketo Nzambe yetu kanzi bakongo temu bwabu bakongo kabeti visako
bia biongolo za wonso wakuluvaa nazo mpeve ya wonga, mpeve ya kimono kaka, mpeve ya tekazana, ya fundazana, ya teka mtoto kwa banzenza, yeti kakidila kisalu kia wonso, kia vana tata nzambia mpungu basala, munsi yae, boabu nsi bebele, banani benavutula nsi yoyo munzila. Idina, mvita hii antikidi, mvita unu tuweke na lumbu biya deja. Me kaita kuendako, nchakuma kaita kuendako, bankaka wo batela mene, bankaka marche kwa obeti diata, kandiata ko yitumunu, kaka katumini ndiata ko, lumuanga sabi mabio bifuenu lumuanga sa, kadi katudianga bioko katusadilanga bioko bebao, makompani vo molu mweni la mamanzenza, lutulatia, ibio katumini, bifulu bioka bika bifueniko, lumuanga sa, lukwata, luyoka, izikamio, luyoka, katusidi diaka yentango, ya negociation kontango yekena ya disu mudisu, dino mudino. Imomo katumini, kakulu tumini negociation ko, nebeno liyanti di kote la, mikengi, ye kuna negocianga, ye baka zimbongo zeno, ye vondisa, luchisosa bwe, bafeti kubakangi langa mumpimpa, mozinzo zao. Ye songa bifulu bia onso bio baleka. Bakongo, ki adi kwa ben. Surtout, besimatadi, attention. Mvula ya kele mazono. Karakazaisi, yina yike. Attention, attention kwa veni, kwa besimatadi. Attention, kwa boka betitela mako. Attention, attention kwa besi luozi. Beno bakulu, luiza kuluozi. Luvaikisa mingizi la mea onso no. Kansi, luitikaki dila. Kilo titina. Donke, kenda kibeni zina yani. Voka boko, kadi ambuko, luenda kweno, yani mosi sikanuwa na mvitani, kadi yani ndo wafidiswa. Idina, mankenda mena, mbazi lutelama, bakuluveni dia kantangu, lutelama, minkanda mio lweti kuna kote sa, septande zer, nani uluveni luvelolo, yani kasone kene moko mukongo dieto. Beno luta sa negociation ye nani. Mvita beno la tumwa mvita yoyo. Lutumu lolo. Beno lufeti lobaka bia yani watuma. Mambo mo lutusadi la mabeno bia mayani kwa yani matukidi. Kwa bakulu beno baveni kwa yani. Alo kameti yangi dika ntumu wako. Tuma wafue make na yekiadi. Alo bakulu ba ovo tata nzambia mpungu usalanga vafulu kiti salabantu. Beno bimangu tete leti sosa. Men bimangu bikuizanga ukivana ntete. Ukivana ntete. Kimpuanza kia akulu menga tiamu kaka matiamu kanga. Kimpuanza kia akulu bantu kanga makaka bakanga manga. Kimpuanza kia akulu bantu zubwa kaka bazubwanga. Kimpuanza kia akulu ntantu pekala kaka mikalanga bo beti funda beti kakidila kanzi beno luenda kuntuala surtout bakongo loti landa mingizila basi disisa mintoto miao mubifulu biao bezitunga kwa beno beti kuluvana zimieti feti bia mbongo bikondolo mfunu ibio lo feti sisa ntieno kwa mingizila bakulu yala chaki zoba kyokyo mfumu kangamene munzo weti kulutuma mulutumu la tata nzambia mpungu luchimona bimangu ebeno luyanti diakasa zin négociation ntama ntukola kala musala zin négociation alors nsangu zilue kike bamayala beti kakidila bamayala mabedeka luekena nkaku kwa bana babedeka alors ibobo bamayala bakulu kalulesa wilwa diaka kote mu nouvel ordre kadi lueke na bandu makabu mankako leti kote sa papier kalu tumunu momoko bedeka mvita kaizi la vanza momo matuvene tofofa bedeka mvita kaizi la mvita mpuluzu ya Kongo beno voka lulongolo moko kaluzei moko intango yoy vonkatu silwa yandika fo mosi bama
bantu benu bolu yala nga bawo sibavana noa mukulu fumbula nga mosi kadi zimfumu za mpamba kalutalenda tuadisa balekeko beno bambuta vo kalutalenda tuadisa balekeko eske baleke siba kuluzitisa beno mosikingana kataba mbuta vo baleke babueke nsuki foti ko bambuta me beno bambuta loti kakidila diaka mahambu mo mafetifuluza baleke taluna yeki hadi ko kwa jeunesse yo ifasa ken baleke kabeti diako yempasi beti leka vantoto munwani na toto Kongo beno bambuta luviti di kutwala lutulu kutwala pasi fola sungi kabaleke loti diambongo loti kota madiela mama masatana mufondi sadia kabaleke musonga ngazi plan tuwidi bantu babidi me katusole vaik sankumbu unuko mbazi votu widi modiaka tufeti tula bantu ba honsono mavata ma honso bo basone kene minkanda kwa luyalo bazolele wiza na luyalo beno banani lufeti wiza na luyalo yani mosi una moyo kena wakanga mako kunso nduzolele kenda ka wiza na yani kuna nzwani vo yani kubatambu di bolu sadi vuku solele ko vaika kwa kumubedem ndavuanda yambula bantu banu wana mvita alo nkaka kayangalele mambu momoko unawafuema mbazi kaveni diakanswa mbazi ntolo eno pamayala bakulu lutomboka mubifulu bya onzo lutomboka katusidi diaka entangwa negociation ko mvita makuiza mabua imomo matumini nkaka ko bakongo lukeba misilu lumina yeno mambo momo kama nemwanda nsemiko kama yahaniko mabakulu beno mvita yoyo siswa bayandika mvita katukubazeiko mone beno bo bayandika mvita yo beno luzolele yo manisa yenlongia Kongo luwila nlongia Kongo yani uzikululonga ya kimpa vita uzikululonga bwebwa kadila mfumu kimbangu uzikululonga mabidi mabakulu beno yezi minkunga beno lutukili kwa mfumu Yesu luisi didiaka yengindu zanu za kikatolike mukati kia bedeka bayantika kakidila bantu la dikilanga mingizila lukeba bakongo kabufu enoko nsoni lutafisa bantu beto ngutu tunatukwanda tuna muzinsizo zina zampasi tutisala pasivo musala muvana moko kanele ntumwa lenda vova diambu dioka kalutonde le dioko me lo feti de sweka vontumwa wetiziti sa bankaka bo beti sala ki salon tangu sankaka uba vila ken me beno lo feti sweka kaka vo sedi ako sadi di mumbati alo vai ko kunzila unakai ka tata da mono mumbati kasadi nkatu metala bakongo bayantiki vai sa secret za akulu bayantiki vova ma onson bozi secret zo loti vai kisa mbazi kyokyo bayantiki landa minkengi mu bifulu byao ukubakanga mukubasa enleventa muza onson ebeno kya diambongo kya seva loti leka bakento o mfumu wa mayala kadiamboko lukwamini nakakasalu kyokyo nsango mukwiza zina mkumbu mubakwa zina mbuta kingandi yani wetikakidila tusonekene mbuta kingandi yani wetikakidila mtango diambo vana voifweni mtango yoyo bankaka diembuka bena diembuka kadi ibobo luzolele lusoba bakongo luwila lutumu ndo utituadisa mvita yoyo yani mosi wetiyo tuadisa kamuntu nkakako beto bakulu vongiti vofa vafulu kyaki beto bakulu mpasisi na yetu ndenda vuanda kwa mingina kwa ngetidia kwa ngina kwa mkumputo ngetidia kwa me mudemde ngeti sala kadi lutumu nkongo ngina mvita ya yizila feti nuana ngeti sala pasifo tuenda kuntuala mbazi kifo Kongo vo di telamene RDC telamene Afrika itelamene mafata makulu matelamene vobetu tubuidi ntantu kote le dieti bea onson mu malembe mona petu ladi di tumanisi idina
tukala beto baonso na ngwi tufutuka munzila dodo kololo vutuka munzila kaka yantikide fuema bakaka ne mwana nsemi mutune salakate ne mwana nsemi attention nkwa lao kalesa soni kamikanda myonko lao kalendisa tuma bantu mpila yoko kavande bantu mvita yakulu ikalanga ye ziparasiti zani yezijezani mamingi makuizanga alo beno lusipila mumambo mumavuva fumu kimbango maonso malungane bakongo lumbu kia mvita kilenda kondwa me malembe bakuendanga nduna telamene nduna sali kesimasa ga lumbu kimosi mambo mameni luzole tokala tukatukidi mukinkole bambuta kasavubu batukatudi mukinkole kia mindele buabu tukotele dia kinkole kia barwande bandombe kafuila dia kayibana beto mukinkole kia bandombe karte mona nsoniko kia mbuta zampila yo luzole sisa baleke mumpasi kia mbuta zampila yo kalesa kazileni sakala mbakusuluko yani bikala sibyo lukotele nkiba kulutula ntumbu lubakanga muntu kalutifisa ko kikongo kalulenda chofuva ko luna kumukati kya bifulu bien tabuza onsu kifalansa imangala lutuadisa mambo bonso lutasikiluswa ndingeno la vila kana bifalansa lotimona ke ilubantu lusifasa bundu dia Kongo bamayala kadi babaki ni n'importe quel muntu batudi ndoka kalendi malongi ko bwabulu yandikiri fasa luviti di kuntwala mvita yiveno ebeno luyandikiri sa négociation yeba nani lufeti négocia yani mosika zolele négociation ebeno négociation leti kuna sadi nani kulutumini lutumulo kwa nani lutuki yani mfumu kimbangi uti kuntuma ebeno nani uti kulutuma kiadi kwa beto bakongo idina ngizi di mozaisa kwa makesa maonson kalulesa landa da lutumu la muntu nkakako lutumu lufeti landa lo nkaka o mveni mamu mvovele o boba widi bakubabokele mu telefone lo landa nga direction direct kumpumbu kuna katudidi bantu babonsono betivana noa kavena muntu fete yuvulako ya yuvula ntete wa mpuna Mumba vuvele mvita. Alors, le yambu la fukyo. Toi foué matuna, kaka wa foué makeno von kaka foué mene beton foué mene. Kadi yani weti tu adisa mvita. Yani zei mansweki, kia mansweki kete kutunatina. Mudia nkike tikulu tumina ke, kingandi lutelama. Kingandi kuna lutelama. Kingandi lusadi lebo. Yani zei. Yani weti tu aduswa, weti tu adisa beto. Ponka beto yeba kulu. Unzila yani keti lutila. Me beno leti kaki di la diaka. Leti vanga mambu meno. Sanke musako kontakte yani. Antuka kabufueniko. Idiodio bakongo lusoba. Mbazi lutelama. Kinzao lutelama. Kisanto lutelama. Bukazaisi. Matadi lutelama. Mongo luwala beno bakulu Luisa yenkundi nsundi beno bakulu Luisa kuluwozi luvaikisa mingizila miaonzo lutelama. Ibobo kazaisi boma mwanda lutelama. Kalukadie wongako ibobo kazaisi mono mvova kangizi vova ya lungisa imoka tumini matondo konso una makutu mawa kawa kiese kwa bobe chiwila ntumu anzambi kia hadi yenkenda kwa bobe tikolama matondo ya vana mpova kwa mbuteto una yeto mukati kia www.radiocongodeto.com. Matondo mingi na bandeko banso bazaliko la biso
ya solo tozali kolobela kaka etumba oyo toza nango bakotisa biso pasi na pasi mingi bazali ko comprendre nango te ndenge tokoki kobunda nango tokobima nango na banégociation esimbi te bapesaki Félix bokonzi ya bomoni potopoto ekomi alors bato wana bayokaka kaka makofi il faut kobetana nsima nde tokozwa bosomi ya bamboka na biso soki te tokokoma bato pamba tala ndenge azali kolekisa bato basilisi bato nyonso tu na entourage ya Félix eza pasi pourquoi pa oyo ya bango bazali kokufa me bato bazali koyeba yango te yango mokano ezwami tokumema bango mpe na lumbe mwete soki tokosila tobebana tata nzambe akokata likambo yango na kati ya mokili ya Congo matondo mingi napesi mbuta na biso balunda dio maloba soki oza na eloko ya kobwatisa likolo na oyo nyonso to nalobi mbuta napesi maloba matondo buta matondo mingi bacourage mingi tokolemba te mbuta mingi akoloba pene eza te moko ya leo parce que olobi na yo mpenza nyonso kasi tiketi tobakisa mwa ndabu zimpangi zetu bawa zimpangi zetu ntsoni beti kutumwesa ntsoni mbuta d'ailleurs en ce moment où tozali oyo toza na besoin bamayala susu te parce que depuis pe bamayala yango batia yango ils n'ont rien fait toloba vérité depuis batia bamayala yango kombo kaka mayala mono mfuma mayala ils n'ont rien fait donc bazo trahir bazo décevoir mbuta à partir d'aujourd'hui partout bozali mayala bazali te ki tokosilisa mvita bongo tokoyeba kosala gouvernement ya sika ti tokosilisa mvita lelo tobatel apartir lelo bolanda biso bokolanda kaka mfuma binwani kadi mvita twena mfuma binwani bukatele yandi kaka luna vumina teiba misusu bazali partout misusu bazobenga ba telefone à partir ya diaspora kopesa ba instruction na ndenge na bango toyebi mais soki bokontinue tokobimisa bakomo na bino ndenge mfumu ndanga lobi makamayala à partir d'aujourd'hui ezali te toza na mvita fait continuer ti tangu mfuma binwani akoloba soki mfuma binwani alobi ke bovanda tovandi mfuma binwani alobi ke tonégocie mais pour le moment négociation ezali te parce que bozokomona oyo ya bino bandeko bango kaka bazokokufa donc corona yango eyeli kaka oyo ya bino bandeko mais boza peuple ndenge nini oyo boza peuple ndenge nini donc tolobaki yango lobi tokorepete donc bino boza na posa bakonzaka na bango bino binati kutu binati kutu munza yaye kasi biso na mokonzi na biso tolingi kozala binati kutu te tolingi kozala bato bakontrolaka biso na bato bauti bomoni mutu ndenge auti kuna na Rwanda soki ya lokola na basapato lokola mutu asubaka na kupe me bokomisi mutu munene yende amonelaka bino toyebi makambo bambongo ndenge panzani na réunion na bango bazalaki na kisantu bopanzi bambongo bambongo ezouta mpe na mabele na bino soki bino bosi mabele na bino bokovivre koleka kutu ba Dubai koleka kutu bamboka ebele mais bozokontinue parce que beno bakongo keto lobi tolobaki ke tokokoma na deuxième phase ekozala ke ngai na telemi face à face na munguna yo koti na kati parce que ça ndeko nga pona yo kila yo mawa tolongoli yo donc boyeba ke deuxième phase ezoya deuxième phase ko sa to kobete na biso na biso bakongo nano kadi mateka kala kama lendi kala dia kako bantuma bafofafo bakongo babingi bena foi kama nsekiko bakongo babingi bana foi je le répète troisième fois bakongo babingi bana foi kansakako soki yo sikoyo oyebi ke olingi kozala na traître zala traître tokomona pa ye kosukela monoki na ye wongako
kadinze hivyo ndungunu ya beto yena beto tunanunga lozola lolembizola beto tunanunga. Donc c'est le moment de vous positionner, c'est le moment de vous positionner près beto tunanunga. À ceux qui ne croient pas, tu yebisa ki bino professeur zali wana boke ne kutanga fumukimbango yandiko oyo ngana lobi ekotikala ko leka te sanke salama. Donc eko salama soki biso to fondaki yango sawa biso to fondaki te donc eko salama. Et puis bano baki peke mingi te bakolanda biso c'est un problème te kati ya mboko parce que nga likamba corruption wana likamba ba trahison wana nasobanga ngote parce que même dans la libération de la France, il y a eu des traîtres, il y a eu des collabos. Mais tant que vous avez que la libération de la France, il y a et yaki. Donc, ba traître bazaka la makamunyoso. Mais ekwangeye uze ivo wetisa trahir kanda diako. Pasi inakala kakwangeye kakako yedi kanda diako. Progeniture na yo tukulandela yango. Donc bande kona biso ndeng bozolanda biso ezali ndeng wana tokotika te toyoki mais soki pour peme na kaka kutu baza peme na ba traite baza peme na pourquoi pas ba musika mfumunanga peme na kaka bazali toko bana pe ko dénoncer bongo soki continuer balobi boyokela kaka mfuma binwani luze inani mfuma binwani fuba binwani bukaveni luve yani kaka lu feti tumamana bamayala pamba banda bozi bamayala ngo qu'est-ce que vous avez fait bana bozo qu'est-ce que vous avez fait ebongisi biso telo ni boso ebongisi biso négociation mukolo idéologie na ya ine idéologie na ye et puis l'idéologie là cette idéologie on est valide abanyango depuis 30 ans plus de 30 ans alors bino boko yale no bino ko changer idéologie na ye même balobaka fo kota mouvement lukoye ba idéologie na bakota akabi kotiki kotite. Ah, donc, ou bien, vous avez envoyé, vous avez envoyé, il y en a qui soit, atinda ki bino boya pemeni na biso, boya kutsam volangani après, ou bien kindoki na bino l'équipe makasi min kindoki buzoba. Un vrai ndo kalingaka libéré kanda na ye. To mona ki pa tato na Vietnam ndenga salaki. Asui bandoki ti na Vietnam ti ba américain ba mona. To koza respect bandoki ndengwana. Yondo kindokino musaka kumata na lititi na pumbwaki na uta yiso kina nini yango so kina na lingwanda so musaka neito yibipete buzoba. Donc fumunanga tolemba te ndengi na lobike ba traître bazalaka toujours mais ce que faut bana ko dénicher bango makamako yokela mutamayala moko so ezalité to zali na mvita to landa le commandant en chef azawa na ma campagne tanga pesi mibeko yango bokotosa yebike kutuma meseli malamu me balobi tuma mabuku kondo luzo la teta nzambe mpungu ma monstre malavanga muntu bina kwani mampamba luzo la teta nzambe mpungu muntandu yayi lwenavo konso muntu kayadi la mukanda muntiyandi konso muntu katomina munti ya nsisi la bakulu bandi ilolo zo atata nzambe mpungu dango bosolo bake biso sokito balana biso leo na autodiscuter mutu moko na Facebook alibina ngabi makambo ya kala ya bashene taswa kala makambo zosongela makambo ya kala na miko expliquer ye tala makambo ndenge ezali. Biso ba Congo tout normalement on doit à tout prix détruire toutes les frontières héritées du néocolonialisme. Bible dit n'importe quoi. Après na tourner na bime. Bon, tu disais ma comme ben na tourner mais dis-moi un peu. Les injustices envers les Bakongo, c'est réel ou pas? Dans la moka bungi. Ah bon? Donc bien vous na kata mabele ya batu. Tant bakolo mabele bazoko réclamer injustice, bolivre ko yo kangola mato ina binote.
Vous voyez, la démocratie, la droite de l'homme, la xénophobie. Donc, mais on dit, nous réclamons que cessent les injustices envers les Congo. Ça trop dirait. Et c'est beaucoup comprendre d'un côté. Mais l'injustice envers les Congo, ça trop dirait. Donc, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Yo, outi na mabela bakoko na yo. O tiki mabela bakoko no yo na mabela batu ba na mabela ngo o imposer bango langi na yo. Bako mo balangi na yo. Kyolingi ki Congo de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Tout ça na munuko na biso to lobaka. Boyeli biso lingala. Toki na ngwa. Ah. Parce que muzungu anasema akinda kibino ndo bino bio toto muzungu anasema o boze bate mundela lobby. Parce que bino bolandaka mundela lobby. Donc, article de liberté, il y a un bino, la langue de l'Obama. Le Swahili, partout, tout ce qui est pas dans le Swahili. Tu l'as pas dans le Congo central, tu l'as pas dans Katanga, tu l'as pas Swahili, tu l'as pas dans Katanga, tu l'as pas dans mais pourquoi vous n'avez pas dans le beaucoup de imposer biso? Où y a bino bandinga? Désordre culturel. Donc, tant que tu réclames, on est xénophobe. Pourquoi tout ça, il y a tout pays, un mariage forcé te rendre un mariage d'amour. Ton président Liboso Kasavubu a l'acquis exemple. Comme moi, je suis président, je n'ai jamais premier ministre au Congo. Parce qu'on a la justice. Donc, c'est là qu'ils sont bas. Tant que gérer bien, à qui peut en bon rebelle, bino boye, non. Muzungu anasema mundela tini bino bolongo la muta parce que mundela muni ke muta ça dangereux parce que c'est un bon gérant. Donc parce que balobaka ke les malheurs des uns font le bonheur des autres. Donc ce qui malheur continue et quoi ils ont côté pas ba mundi ils ont pesa ba mundele bonheur na biso. Donc yé wana so gérer bien. Donc Congo yo kene malamu bolongo la ye. Ba che muyibi apa mapambo abani ko yiba. Al banda bokota wana na ba pouvoir. Ti les lois après 60 ans à ta premier ministre à Mukongo Azalité. Tout le bateau. Les injustices envers les Bakongo, c'est réel ou pas? Tout le bateau. Qui, oya Rwandais baye. Rwandais ba comme pas la bison d'engini. Oya ba Rwandais musoko, ba touchi musoko, tambwe mwamba. Donc komba baluba. Oyoko, ce qui chimanga, komba baluba. Mazana ye Rwandais. Ba kutika na bakomo na bino. Tout le bateau. To komi wana sikoyo, ba ndape bokoti wana. Boye wana bino boso soutenir bino ba pro rwandais bomonye boso mona ngoti boso mona teke depuis wana nanu ba noma aucun ministre premier ministre mu Congo rien tolo bate bo sali pe ba gouvernement na bino bo tiata mu Congo mon côté jusqu'à ce que mais soma vondo wana akiko ndima poste mu ko ridicule ya vice ministre donc mabele na biso boso ko fami na mabele na biso tozo poste mu ka ridicule ya vice ministre ale ba zoba wana babizengi wana suki ndenge nini basoko ndima so ba ne mwana nsemi non ya ça c'est une forme sikoyo to koti si ba requête de soma kamno so to loba to uti ko loba sikoyo bo de dommage bambongo bino bokataki bo de dommage makamna biso no so ezali po ba M23 bokotsa bongo na gouvernement botika ba bozo ba bongo na bokotsa na gouvernement malgré que ce sont des Rwandais bozo bokotsa na gouvernement ba M23. Yeah, but no so ba libera. But no so ba bunda ba boma ba tubiso bangi tubiso to bunda na mindu te bino ni ba ka boma biso. Mais ba tamso bokanga bozo liberté. Ah, to seli ba réclamation bo pesa bongo, boke na réunion na Kisantu. Allez, mbongo boko bo silisa mbongo, bozo ke futa mbongo pa ya banani. Pa ya ba traître, ya ba mayala oyo ba kokota ba yeleki mayala ya buzoba, bo pesi mbongo po ba ko trahir ba minkengi. Non, tokondima yango te. Yango to lobi ke mbuta tutatamana luengi sazimpangi. Oyo bakondima. Bandimi. Oyo bakotikala. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Kadi ndungunu kwa beto yena. To loba tanga yango lobi ekozala ya pasi. Mais to biso ni tokozwa yango. Parce que loka peteza la kate. To yebi ke loka peteza la kate. Mais biso ni tokozwa yango. Bongo bino amsu to kovanda na bino face à face to kotala ba kwa koloba sui bokoloba en tout cas munanga tangu
imeni kwenda on a sengina wa baksalelo yangoyo donc bandeko partout bozali mbele betami sokote na 5e round lobby sokota yango lwazola lwalembi zola tunatatamana ingeta mfumunanga zwa maloba osilisa émission matondo mbutana ngai maloba no kitoko vraiment elendisi na ngai vraiment nazana esengo ya mingi ya koyamba maloba no pe bandeko no banso basili koyoka ngo pe tokoyeba kokabula yango lisusu na bisika nyonso tu po te bakongo batika buzoba. Alors batika musala esalama ezali esengo ya mutu nyonso na o bazotiola un jour tako mosusu ye mutu akobongela ngo koleka nga. Alors tosuki wana mpona lelo po tikala malamu bosimba oyo tolobi tosala mosala tokende liboso mais mpona bamayala bokotosa masusu te jusqu'à nouvel ordre. Matondo bamakesa bosala likambo ndenge ntumu azali kotinda po te ye mutu azali kodirige. Matondo losala muyenge na tili bino nzembwa mvita mpuluzu ako